Fali à l'élo n'est pas Fali d'hier. C'est ce que les gens doivent comprendre. Fali a honoré Kofi. Fali a honoré ancêtre Bisimbi tout badaya. Fali a honoré bango. Na ba o baza envie. Mais l'élo mona musala ngo alekio na tout. Mona musala alekio na mbongo, mona musala alekio na aura, mona musala alekio na ngenge, alekio na gaz, alekio na koyemba, alekio na boulot. Donc mona musala nde bazo yokela. Aya Nakamura na Kingula babetaka. Donc c'est les baza sélectionné na nini moko division moko ba sélectionné na division moko c'est quoi yo zolo bozolo en tant que qui masola ba professionnel yo amateur zo betango comment donc sans consentement de l'artiste binomo bo s'approprier ne lo moko mais botier artiste lokola donc Fali Poupa devenir leur cheval de bataille ba bouffer na mukongo Fali Poupa Bozabino tout na ba œuvre na bino. Mais ba grâce et que c'est. Bozabino tout na ba savoir. Mais ba grâce et que c'est. Certes ba grâce et que c'est. Voilà. Mais bon bata marana sima kingula te bino pe bo chape ba date pire esprit baninga bazoze adosha boze. Et puis yeba ke ba mi susu ba mi benga ba légende na mboko yo. So tel ki légende na bango eza ya moniato. Tu n'as pourquoi? Pourquoi? Babeta babima ba légende babeta na ba salle car ya ba 2500 personnes. Et ça ba chanteuse mususu pe ya basi na mboko ba bengi ba légende. Mais chanteuse on a bazo bengi légende. Hein? Bazo bengi légende mais ba comparer écoute na ba maman Biliabel bonabo poka ba tindika e. Mais chanteuse on n'a pas les carana jour ni na otia date. Pour Aya Nakamura na bango bazo luka ba créer za légende. Donc bon ngebi mana on a insu ya Kingula. Insu ya Kingula ba bimisi ba papi ministre kati ba conseiller ba ju papa mais ba justifier ngo na moi ba miette moko boy. Tout ça, l'équipe combien à tout ça, joueur na mboka na bisote. Boyeb sanga joueur nino akena obetata dada pamba na stade de France Azali. Mais ces ministères en bénéficient derrière les dos des artistes. Et aujourd'hui, ils ont failli salir l'emblème du pays Fali Poupa Kingula. So pe ba osele monument ba tchango wapi? Na bandal na aéroport. Monument Fali Poupa tchango na Libanda. So na Libanda te ba tchango na aéroport. Que tango batu bazoya. Akita this is Fali Poupa. Stade de France c'est ça là batu passi. Bah monsieur on met la poison surtout vu on met la poison pamba on met la poison au kufa pamba otala musicien mutu kata na yo pamba fi on a za légende za na 40 ans Aya Nakamura azana 30 ans 40 ans 41 ans ya fi ona na 30 ans ya Aya Nakamura za de légende yepe koto ba benga ke légende mais azoko ka osala makambo Aya Nakamura azo sala te le congolais tout fa lo ba je suis Fali. Hey. Même vieux au PV, loba je suis Fali. Heureusement, ministère il va reconnaître que babimisi kutu mbongo ebimité. Après Kingula na stade de France muta obetate, Congolais obetate. Nous avons Adrisha Tipo dans nos murs. C'est un plaisir pour nous de le recevoir dans ce nouveau numéro des Catalogues Plus. Aimable internaute, bon week-end chez vous. De là où vous vous retrouvez, recevez la salutation de mon équipe et moi. Nana Bodouga Télévision reçoit Adrisha Tipo. Clin d'œil à Dominique Litanda. Clin d'œil également à Théo Zambro. C'est mec de quelqu'un qui est branché. Choisis Matata. Je pense également à toi. Je pense à Rodrigue Matin de les prix Nobel de la joie. Bref, à vous tous qui avez choisi cette émission Catalogue Plus, nous disons en temps présent Catalogue Bodougué Bango et ça se passe avec Yatipo dans ce nouveau numéro ce week-end. Alors, clin d'œil à toi et bon retour à Kinshasa, Adrisha Tipo. Merci Nana Bodouga, la princesse de la télé, la reine mère, la princesse de la télé dit Bissozana Kingola en tant que bateau Kingola. Biso et comment venir conseil des sages. Biso ils appellent que biso à part OF victime biso ils appellent les amis de Kingula. Moni donc ils allaient le rôle conseil des sages. Tous allés on a Shula et Voloko, Kodelo Fombo, Mbemba, Anthony Sampaio, Adrisha Tipo. Donc ce rôle leki Montana Kamenga. Na Montana Kamenga sommet des sommets. Donc tous ça on a ce rôle leki photo monayo. Surtout monioté ils a passé. Dans Paris, comme il lobby, je reviens fraîchement de l'Europe, Panama.
où je suis allé faire une dernière mise en œuvre et un album Nangai à l'ordre. Donc on a autotisé comme Misa Pasuka. To yembina ba vie moko grand prêtre ya musique na biso. Donc azapena parmi ba légende ya rumba Elba Kuluma. Boyembina Elba. Tu yembina Elba papa ya Tade de Monticule. Si. Viwana donc pour la première fois nana nazo yemba pena na community bébé nazo zo leçon. Na yembi a ipsinga habité. Nazo yemba tu as une belle voix mais fou salango boy. À coacher. Ozo ganga te zala yemba dou, zala tendre na micro. Pour la première fois, Banda Babotanga vient Elba Kuluma. Tu yembina ye, mais c'est terrible, nana. C'est terrible. Au moment où tu es à la télévision, tu es à pour na pour tout ça, car na poussa koloba. Tu es à koloba pour na faire valoir oyobiso tozali. Pour l'accès à public parce que public on est pas sa confiance. Pour ole kana balabala adresse tipo ba bele la yo c'est pas donné à n'importe qui. Et bele ba simbela ngo ba kisi. Biso ce public et yoka biso pena indima biso et pesa mpif et pesa pouvoir même na poto na tout ça l'émission on a expliqué donc vous les gars mikili bat bazo bengo na kamwe mundibu en arabe na kotina sumba bilamba na sombela beau frère na veste na moni mundibu moko ta on a bimé abi mbote ngabi mbote fali pupa oh ba mona baluselo na bindeni muta benga fali pupa alors j'ai compris et lo moko les lo fali pupa kingola a commis le socle na musique na biso Kingula a commis référence et à nationalité na biso omoni Kingula a commis référence et à nationalité na biso parce que Kingula chante souvent à lingala na français mais tant bazoka français bazoka lingala si on bazo comprendre mutumo zo mala lingala donc Kingula teki lingala na world donc Kingula za précurseur lelo ya rumba o biso betaka Kingula za précurseur na niveau international. Donc sur le plan world music, fali pupa Kingula ateki lingala ateki rumba. On a kamwe mundi buen arabe. Abenga penda mbote na mbote. Ozamalamu fali pupa. Oh. Mais comment fali pupa? Comment baebi vie wana te me baebi fali pupa? Donc c'est une fierté encore une fois. C'est une grande fierté pour la bisoba musicien congolais malgré ba misusu bazo wangana ba misusu bazo linga ko reconnaître te ba misusu bazo linga ko connaître te ba ko reconnaître te il faut ko connaître reconnaissance oui mais il faut ko connaître nan ndima pour Bible ezolo ba la biso crois seulement et tu seras guéri soko ndimeli kingula te ozo zela presimando ya ndima obikate. Autre chose, on a quand même lobby au comme hier na Kinshasa et bah ces jours il est très bien bah travaux finalement et comme bien Asuka bah boulot ici il mais na sali une grande partie et le reste est ticalisé mixage na mastering levé Elba Kuluma a ozalawana pour na osalango donc azakaka asali atindi ti place na okoka na mon que c'est bon bon vieux on a déjà prêtre donc on a reproche te so ya ndimi ngo c'est que c'est bon tous les cas mais bat ba sentir to beta masolo ya emblème mboka fali pupa kandengo uchoro ba tout à l'heure naloba que identité mboka mobimba et comme il fallait ceux qui ont lingala quelque part directement bazak octroyé au pays mon qu'on a fallu pour pas et ça c'est une évidence hein, parce que zande bon ndenge zaleli Stade de France be kokuna ndenge nini parce que sold out écoute yo hier sold out ça a été annoncé avant-hier écoute que kuna na mikili oyamba ki sangongo comment sold out écoute nga d'abord bat fo bayeba que nga nazaki invité à Zakari Papa Swe le Mola donc donc nga na bega mozalisi Foridol a benga inga to kutara po Zak la zo vanda en face à l'hôtel mo en face il y a Stade de France comme on a un hôtel suite yes à côté Yazawana petit je crois 2 semaines wana OK benga ingai abinanga drisha omoni na kini bato balobaka mais tala sikoyo et là mo Zak la lobaki na moni binaki no jo wana za bina mozalisi Foridol Zakari Baba Swe mojalisi mojalisi penza donc alobi na nga bon ngai elo mo sala nga mawa na Congo so lobi sold out yo sala bato pasi je comprends botolo ba nga la lingala atondisi point barre pour il arrive des fois les étymologies des mots échappent à battre mais tout
D'abord, sold out, ezali mot français, c'est un mot anglais. Donc, il a fait le plein. Vous comprenez? Donc, on est à guichet fermé. On a appréhendé information, on a à Paris. Tant que Pessi, on a coin tout, et puis, têtu, oyo, et puis, bateau, batara, tembe. Bango, bateau, c'est ça qui a été. On a eu un sold out, hein. On a eu un sold out. Ah, fallu une félicitation. Têtu. On a boyaka. On a Paris, on a têtu. Paris a été Espagne, ils ont été le rôle à la Belgique. Paris, Moutoutou a prêtre. Si on va prêtre, on a tout bafan babité, Moutoutou a danser. On va y aller Kingula, plein. Donc le 2 mai, Manchester City, Babieza est sous-souté, le 2 mai, sold out Kandeboyo Kiwana, Bisika et Tondi, Bisika et Sili. Donc il place à côté les mains, n'a pas place réduite, Babakisa Kiwana, donc fallait pour pas, vraiment en face, il y a plus de 80 000. Et comme il dilemme, maman, et comme il dilemme parce que n'est pas lo ezalaka et c'est tondi. C'est pas comme créer ba place supplémentaire. Mais ba place supplémentaire on a payé etondi. Etondi batu bazangi ba billet. Batu bazangi belé ba billet. Voilà. Et là on a faut batu bango batu belé ngana na batu na bazo yebisa ke ngana ke na somba billet. Binu batu zana ki ngolanga bité biso pe tozana ngote. Donc, Badbazaï surtout en fait, hein, quelque chose aussi là en un mois, Batoubaïbeka, Tatina, février, Torosomba, Naba mars, Torosomba. Donc, Batouba, mais ça n'en a fallu autrement. Sur la date. Fali à l'élo n'est pas Fali d'hier. C'est ce que les gens doivent comprendre. Fali Poupa Kingula, ya l'élo. Aza Kingula, ya lobby, te maman. Fali Poupa, ya lobby, Azalaki, Mutamusala, Tamsusu, Mutumorobo. Aki Mutundengo Bengake, Mutuana Bengake, Mona Musala. Mais l'élo, Mona Musala, a l'équio, na tout. Mwana musala leki una mbongo, mwana musala leki una aura, mwana musala leki una ngenge, leki una gaz, leki una koyemba, leki una boulot. Donc mwana musala nde bazo yokela. Obeza na vie mo imanze momo boye. Omoni mokili papa, lelo yo komi serviteur ya mongamba na yo e. Mawana moto asala mosolo, yende moluki makambo, imbo amesana koiba azanga kelembo na nzoto te o. Mokile beti yo fimbo bandeko e. Lelo sapatu na yo nde okobolose. Donc yo bengaka o mwana musala mais lelo yo mokile beti yo fimbo. Vous comprenez? Yo quand c'est mon musala no tient à prison à souffrir koto tikala ko yibi. Buba tini na makalo koti mon musala comme capitaine général. Ti transe mon capitaine général bo luka ngwa internet. Je crois ba 20 ça ne ngwala. Donc tant que komisiko mon musala mutu na tongo nyoso ba sokole la ke ba kombola ke ndako ba lambela ke ba tshela ke biloko na mesa. Siko yoye. Okomi nani? Okomi mon musala ya mon musala na yo. Et ya yo c'est plus pire parce que yo nde patron. Mwana musala bonaki mwana muke na ke pana mwana musala pour mesate mais siko yo patron na âge ni nango yo komi mwana musala kingula pour kingula pesi be exercice a pesi batuba ba calcul ya koluka donc oh bona boy na ba zui aya nakamura ba tia lokola bouclier bango ba se ba tamana sima aya nakamura siko ba yo comprendre que aya nakamura na kingula ba betaka donc c'est les baza sélectionner na nini moko division moko. Va sélectionner la division moko. C'est quoi yo zolo bozolo en tant que qui? Masola ba professionnel yo amateur ozo betango comment? Depuis quand? Et depuis quand et comment? Et pourquoi? Yo amateur. Pour aux amateurs zala na amateurisme na yo. Tika ba professionnel. Ba beta masola ba professionnel. Vous comprenez? On s'adresse à Nabino Moroba amateur, on s'adresse à Nabatu Balingi. Tingai, Nazaso amateur, te pour Nazarana Kingola. Te bino pe bomo batamana. Bonne compétition, bozonga na compétition. Bozonga na compétition, adresse boza artiste et musicien. Badwa comment on a que bokomi au moins bien. Boza bino tout na ba talent, ce qui est vrai. Bozabino tout na ba œuvre na bino. Mais ba grâce et kesseni. Bozabino tout na ba savoir. Mais ba grâce et kesseni. Certes ba grâce et kesseni. Voilà. Mais bon bata marana sima kingula te. Bino pe bo chape ba date, bo chape ba saleza on a pe na bino tout. Mais na lobby. Kingula so beta ra na bino te. Na lobby. Ah beta pona ba mourir bonne musique, c'est vrai. Bino boza batu na e balie na e ndengo lobagi a na e bandeli a bino bo lokwa na ba conseil de sage en fait. Mais boza ba collègue na pire esprit, baninga bazoze. Adosha boze. Te yo kana ebiso eloko ngo yango moni batu misu bazolinga bakufa bakanga singa na kingo na pesa ba exemple mbalebele na TV soki
petit frère na yo, bien grand frère na yo, aza mogolba. Oui, mogolba. Golbert. On en a plaisir, tout plaisir. Plaisir. Parce que oui, so ba masa ba kangi ok pes mogolba roya akanga ba nga ba aviser bango. Si. Bo siko yo zarana mogolba, oli aka mesa mo na mogolba. Obanga nani? Obanga mutute. Biso vana na champion d'Afrique et des Caraïbes. On se comprend parce que biso to beti musique mais biso to zui grâce wana te. Na vieux ne azana abeti musique via za oleka via za oleka na Stade de France soit tam soit oleka na ye Saint-Denis pas quoi oleki na ye mais calcul ya robeta Stade de France na mutu ezala ite. Et puis yeba ke ba mi susu ba mi benga ba légende na mboko yo. So tel ki légende na bango ezaya moniato. Tu n'as pourquoi? Pourquoi? Babeta babima ba légende babeta na ba salle car ya ba 2500 personnes. 4000 personnes ba benga ba légende. Sikoyo Kingula a un exercice ya o ba benga fraction. On se comprend comme fraction. Kingula a une fraction comme sikoyo ba boyna boye ba exposant ba boyna boye et comme na ba ion ba atome et comme compliqué. Ndima yango ndenge wana yango moni biso loko tokana Kingula, on n'a pas peur, on a peur de rien. Et loko wana ezali devoir oyo congolais nyo surtout artiste congolais nyo surtout moi na muke comme mukolo moi sito mobali à reconnaître ndenge zara dans d'autres cieux. Dans d'autres cieux ou sous d'autres cieux ezalaka soki moko na bango asimbi étendard ya mboka. Ba oba tikali il faut ba pesa ye oba luba ba benga nyama ko mikolo. Ebi nyama ko mikolo ba pesa ye maboko. Batindika ye qu'il aille de l'avant et non pas faire reculer. On est la philosophie à poso moindo. Mundele so muningale na lelo toujours se perd tout à la TV tu vas une émission à tout bêta. Et ou les gars d'internet. Est-ce que mundele ka moko mutasala ki non. Moko bandita mso a créer boule la télé. O pa na boule que tenga na créer antenne. Télévision ka ndengeza o parle bitenga ipo na ngana créer réseau. Ngana tia couleur. Ngana tia couleur. Télé en couleur. Voilà. Nyo surtout et sali ensemble ya et loko et pesi les lobi sont toujours sepela. Kingula abandi o tia couleur. Ou bien sali TV. Biso ba tozana ye. Pourquoi to tindika ye teke neni? Pourtant toujours tindika ye ko kene na nzela moko ko pesa biso pe boule ke tenga pe na ko créer lo monga na créer réseau. Te me wana ko to ba kena kilelo za nango fo ba parce que tellement qu'il y a esprit ba congolais et esprit ba frère na ye a s'attendait nango te a s'attarda qui peut wana te ko zela kidnanya cha coup de pouce mais lelo na ba propre effort na yemoko a commis pas comme si musique na na sommet là mutabo ya ngote mais faut être bête en fait pour so boya ngote dans to ba ko za penza ndezoba OK na lobi ça la muke sal oyo Kingula a beti yango dada mais bamso ba sali yango ba conférence de presse mais Kingula le lozo beta Stade de France sans conférence de presse au monde makamo na zo lobelo kilelo donc Kingula azali lokola Nouveau Testament. Bah, oh, mususu baza ba Ancien Testament. Tobo in Ancien Testament mais Ancien Testament ba loi ya Moïse. Na loi ya Jésus andenge monté parce que Jésus Christ a le ba yenga na yeko abroger ba loi ya Moïse te. Mais na yeko bakisa oyo Moïse asala kité. Kingula yeka ko sala oyo ba vie na ba master ba sala kité. Alors il faut ba vie na ba master base à la conscience que fali pour pa Kingula ayena évangile à sika. Dans le baga on a poto no baga fali pour pas nous a ramené le phallicisme. Alors, ce phallicisme, biso photo tia yango maboko, to appuyer yango. So comme ko boya phallicisme salamu kilina yo pona minito yo, fali pupa Kingula aza number 1 na musique ya Congo. Numéro 1 na musique ya Congo c'est Kingula. Numéro 1 na musique ya Congo et puis numéro 1 na artiste francophone au Téléma. Merci. Na Stade de France. Te ngal ko nazo te na betaka masola batamangala. Biso na so mangala bato rumba te so to beta masola rumba awawa e biloko maus muunga vient na lingara te donc fallait photo mettre na 3e D na 3e dimension aza lelo yo na pas kaza précurseur à honorer binoto hein mais fallait kasi yango na zo sauf personne fallait à honorer Kofi fallait à honorer JB fallait à honorer Wera fallait à honorer Papa Taboulay fallait à honorer King Kester Emenea fallait à honorer Papa Franco Luambo Makiadi fallait à honorer ancêtre bisimbi otubadaya. Fallait à honorer bango na ba o baza envie siko soki yo zo boya yo le karana Stade de France wana to kenda tam soko so machingo mosko so mamwa kamundele journée o tchaka date na Stade de France o tiate bo siko muto yo azaki mwana musala na yo matie date na Stade de France palpite ki peleke soko kufa donc nenga azawana donc batu misunde bazana situ yo kunienge ozolala te
pongi ezate nana boduga pongi ezate mutakumo luka ba prétexte ba prétexte nini kuninga zo luka te lelo yo prétexte nini aluka ya nakamura mabe aya kotama kamba gouvernement mabe to comme na likambo ya gouvernement ngwana mais mutu na mutu pas appel libre yo boya yo ebike esprit ba congolais te adresha mutu mutu appel libre yo boya mutu to akondima ba boya kuna nzamba pesa ba kopema mutu opema oboya nzambe ofinga nzambe ma opema oboya évangile selon Dieu aboyi na ye libre c'est lui alinga boya na ye elo omo lobaki apona biso neti ngai nauti ko beta nauti studio na poto ngai oui toza ba artiste. Mais grâce à Fally Ipupa Kingola, lelo on a compé au foot à Bia Air France, na ke ko sala album na poto. Soki visa ora ba pesenga ngote, tant to lobaka na lekaka na lobaka ba mbongo ezanga na ngobiso te pour ke poto. Mais na ambassade ba comment le visa est une faveur et non une obligation. Pour au moins la valeur ya visa neti ya Fally Ipupa Kingola, o ya pesa biso. Tala bande ko na biso bazo kufa na mer Méditerranée pour na ko katisa so taliba nombre bibembe wana sikoyo tala mutu moko ba pesi bango visa ou bien pesa tami balé visa wana ngana mona j'ai vu les enfants bana ba mutazo le la to mona nous avons les enfants bazo ba garde ya côte bazo tindika bango bazo ko na ba mai bana bazo kufa si alors visa wana a pesa ki biso le longa nazo kende pe poto ko sala album. Je payais sans producteur. J'ai payé mes propres frais dans Footy Studio, dans Zui Studio, pas il y a Serge Pika Studio Major, dans Vandiwana, dans Sali Boulot, dans Sali Boulot. Alors, le moment le baki y a qui bisoto bata masima kingula te. Toujours til de ka kingula met toujours ça là. Prévenez que na outil poto na outil ko sala loisir te na beti 29 jours. Donc prendre le billet à 1930 € pour ça la 29 jours na Paris au Zonga, et ça c'est pas de la tomate. Alors, tant que c'est Kingola Fally Ipupa. C'est pour cela que je lui serai reconnaissant durant toute ma vie. Donc, il faut tout chayer ma boko. Alors, le prétexte, oh, bateau prétexte, c'est ça quand on dit katit, mon golbaso a kanyo, babia on kepes. Fallait kanyi batu tout kati. Binoto. Biso utona simana tango kingula zo kanga biso tona sima to betaka maboko kingula kangi ba oketi biso kingula kotika te ko lâcher mema bango tina mbri kumba bango na diwa badi mema bango tina kata kulu dimba te. Mais en 20 ans sincèrement à Kemusika en 20 ans à Kemusika et biso surtout to moni vraiment marche à Fally Ipupa a mati ba sincère te mais escalier pas à pas, pas à pas, pas à pas. Tala ba forum na beto bagabana na bagabana. So okete. So na oke mikilto zo gabana wapi ya ba kuir vieilli we mona na te salamate bazala na ngote. Gabana so moni na singo comprendre que ça gabana. Pour gababa mutu vieux na lata ngo. Te ngaza kuna. Et c'est bon polongo pa gababa depuis to tumbango to betango masasi ye mo tumbango. Ala tango sutondi maye. Adresse tipo Fally Ipupa le 2 mai au Stade de France. En tout cas, na ebité émotion. Oh, eza plaisir, joie, ezanga ndoi, ezanga kombo. Dominique Litanda Dom, eloko kolobato mona sous tete o zambota. Ezanga lipasa parce que oh bendo son nazo répéter maloba bendo son nazo s'appelle sanga. Alobi nana congolais mon côté areva yango biso tout rêve à mututé. Bako sabino te. Comme le Stade de France wana. Papa munda bi ayibisanga lobi non makamona ye mo ka créer. Nana mona caméra oyo munda bi aloba ke oye patron de la musique ya wapi. Patron ya nini so yo patron de la musique congolaise au Betina on a ça beta na salle il y a 20 000 personnes à ça la plaît non ya on va autre temps autre mœurs. Fally Ipupa l'exhibition que moi mkebe tarambonda bakolo babinaka élève à corps le capé élève à les maître oh yo mona ate na film à Coco Pai azo entraîné nani Jackie Chan mais soura nango banka ba eba ndo taper Coco Pai Jackie Chan mutaye ko taper banka wana. Zomban, azu kokopai a memie kokopai menga makile zo tanga na bouchas. Donc yo eza skoli solo ya Kingula za Jackie Chan. Viona aza kokopai. Na minute do ba betie ma be ba pesi e fuko via zo nager sans piscine. Mais quand les solo évangile selon nager sans piscine. Dans sa défense, nager sans piscine, pesi fuko de fuko meo.
Této souhaité ça va prêter biso vraiment longue vie biso nyos tout aux alawana. Et d'ailleurs ici moi je souhaite longévité na biso nyos tout soye soazongité to kuta pa événement to monango pour le Congo sera l'honneur. Boduga nga siko nazo lo bakutu biso te mais nazo senga nzambe a prêté ba vie ya mikolo vie longue vie longévité pour ba mona makambo kingula a osala na Stade de France. Donc tous les vieux muta kufate via suka kufaki ezaki verkis. Tous les vieux muta kufate bato kalabo vanda wana. Sagala ha pema wana bo mona indusa évangile selon kingula. Falicisme na Stade de France. Pour comprendre que kingula blague te. Vous comprenez? Oh, dis. Alors, toi, qui est dans dossier OEMI Balé, on a l'ingé pensato solanayo parce que vous êtes expert, il y a société à droit d'auteur, vous travaillez en partenariat, le ministère, il y a tutelle Nabino. Donc, on a côté on a pensé OEBI très bien, d'autant plus que OEBI domaine où on a bien, n'importe tout solano likambu il y a mboka, likambu il y a lettre. Ah, obété. Ah, aigle, donc bino pa warrior hein, batata warrior bon. Ah, mutuna mutaza na choix na e. La vie est faite de choix, vous avez warrior, ça c'est bien. L'isolo y a lettre moko écoute qui on a poto et bimaki et pas madame Elebe ministre Nabino ya tutelle et puis après toyoko yoka que non lettre wana bimaki pas madame T madame Basali démenti bref na conférence de presse au interview excusez-moi au fallait salaki na Top Congo fallait à zoki inventé ba benga qui peut même pas alors na événement y a grandeur oyo et c'est pas ça comment tous au Congo d'Abisoté, tous au Peta Bambo comme oui, sous d'autres cieux, et c'est pas ça comment. Un événement de taille, Mbongo Bimaka ou Mbongo Bimakate. Et s'il faut Mbongo Bima, Ekobima, comment? Si c'est logique, si c'est illogique, il faut pas procéder n'dengenini parce que pour certains, Stade de France, Wana et Tondi, pour gouvernement, ministère et Sombaki Babiye. Et madame la ministre qui reconnaît, la lettre moro ba signé, la signature na c'est sur la toile, que babimisi pembongote. Babimisi na bambongote. Information na uta ki wapi na ba détracteur, to yebite. Mais comment ça se passe, yo étant professionnel, expérimenté, na domaine et droit d'auteur? Bon, merci pour la parole. Nga la répondre au boy. Au moins, ni babilo mususu. Et ça rend facile à digérer et facile à comprendre. Ngai, na yebi à ce que je sache, on a na viva. Oui. Ministère na biso, nga na condamné le gouvernement. Mon temps babilo abuzo bima. Moi je ne condamne que notre gouvernement. Pourquoi? Parce que tant qu'on va voter un budget annuel ou budget il y a gouvernement entier, bah pesa ka ministère de tutelle na donc ministère na biso, ministère de la culture ka 2% pamba. Ah bon? Annuellement, na budget on va voter annuellement. Annuellement, bah pesa ka 2%. Alors, on a 2%, on a ministère, on a un ministère moko incarnaka, ba makambo ebele. Et ça, au moins qu'on gère artiste eza blagte. Artiste bazana ba desiderata na bango ya ndenge na ndenge. Alors, il faut au moins gouvernement na biso akokakako ça la bilo au moins de façon que ceux qui ba makambo ezali na monde na biso culturel que notre ministère des tutelles akokako subvenir na ba besoin. Omoni mais Bandimango comment tout en étant à poste wana ba sur 2% culture eza munene et puis culture est générale bambongo belé na mboka seulement ba yebi na ba peut ça la ba culturel peut bien tenga mona ngo baby vraiment pour ça la ba tout bien té biso ba yebi na bango ça la ba culturel bien té kasi yango ba preuve ngo ba yebi ko ça la ba culturel bien té landanga nous sommes le seul pays en Afrique dépourvu de politique culturelle. Tout ça la politique culturelle. Les gens sont au monaka, tant sous Barti c'est bazo koufa, oh maman Olivier, maman Denise, papa Fatih. C'est parce que nous sommes dépourvus d'une politique culturelle. Ce qui est qui na politique culturelle, tout devrait se passer comme sur de roulette. Alors, revenir maintenant sur notre ministère des tutelles. Au sein de notre ministère des tutelles, ezakana ba tête moko bazaraba irremplaçable. C'est-à-dire ceux qui lobi nana bodugo comme ministre, okuta ba batuana ba fanda bazalaka wana bazaba conseiller o ba boujara bangote, ba matriculé. Comme ba matriculé, ils ont droit à bouger bangote. Alors batuana siko ils ont un dans régime tout et oya et okuta bango. Maintenant le fait bah où trop na katia place wana ils ont formé un lobbying. Lobbying na bango ils ont un lobbying mafieux. Ça je l'ai dit à la télé. C'est un lobbying mafieux parce que j'ai eu à participer net na matanga ya président Lutumba. Papa Lutumba Simaro, ngana na vers qu'est-ce que mongana.
Misaki 600 000 na Bruno Tshibala. 600 000 $. Excellent, 620 000 $. Na ministère de la Culture. Mais il y a un qui est à 2%, non? Quand c'est là-bas, on va péter. Non, Landa. Non. Sur le plan légal, dans le légalement, 2%. Mais c'est quoi? Il y a pas lors des événements. Lors des événements comme ça. S'il y a un événement, c'est le moment le plus propice pour la Bango Balia. Au moni, après ce exemple là, Matanga Papa Lutumba, 620 000 bimaki. $. 620 000 $ pour Papa Lutumba avant Koufa. À Kendaki, dans le ministère, il y a na primature. A si Bruno Tshibala lobby, moi nanga, na ebike nazo voyager mais ko keno nazo kena ozonga te. Batwa bien monté. Ministre, alobeli Papa Lutumba alobeli ministre, premier ministre Papa Bruno Tshibala. A si moi nanga. Promets-moi que ceux qui pone na okende boye na ozonga te. Mais promets-moi au moins ko kundanga. Bruno Tshibala alela na bureau. Solo le alobité ce qui est à mokano nzambe et salama et puis na kotika yote malobo no lobi nanga na zo solo ke na kosala yango nande Papa Lutumba akenda na epoto tango akepe poto akufi tango nouvelle yesiko Bruno Tshibala esala ki pasi moto alaka ki openda ke nazo kende ko kufa tout ça ba bantu na pasi ona siko esenga ki Bruno Tshibala a bengi ba mo ministre ke non boluka ba famille Papa Lutumba bona boye puis boluka ka ba artiste ngai na président Verkis ki mongana yebinga na zaki ami intime ya président Verkis ki mongana to kendaki na ministère na biso et na pardon na ministère na primature te solo ti babina no makamango ekoleka na ministère des tutelles na bino donc faut le kana ministère de la culture tozongi to sala ba réunion et des réunions na ministère de la culture et art mbongo il fallait bima. Mais tant que bimaki, bima 620 000 $. Mais na 620 000 $, on a ça ministère et benga président Verkis va payer ça 9 000. Ngam na lobango. Na kati yote entre parenthèses obi ki ba bloko ça fâche. Tant ba monter bima ba 600 000 $. Pour cercueil ba ressemble la moto eza 200 000, libulu eza 150 000. Et comment on va monter na ezaka nini? C'est quoi son na émission na osekiso pena bien. Bato bazomona ra ya fali pour pa kingola ya Stade de France. Mais na royaume que pour pas bimisa 620 000 $. Tant ba sengi ministère ba sala devis ba pe sa devis à matanga sec tout ba justifier 600 000 ba te ba senga ki ba sala na devis ba on ba komaki 1 400 000 Bruno Tshibala azaki premier ministre son a constaté na même avocat ne ba porter une plainte Bruno Tshibala a boya bi kokunda mutu 1 400 000 non nga lokola na sina zwaki engagement na ye moko Papa Lutumba na lobaki na okunda ye bon na pona nga je vous donne 620 000 600 000 ou 620 000 ne ya mona imuke par rapport à 1 million j'ai dit 600 000 de quoi 1 million pona kokunda mutu bango ministère basaki devis ministère ba landanga bien avec beaucoup de précisions pour préciser awa ministère na biso basalaki devis ya 600 et ya 1 400 000 Bruno Tshibala nde alobi boyete président waze kwa témoin ko tout temps basali devis na président waze kwa bandolela abandolela ndeni bato bakunda vie pendant na 1 400 000 les arrêtés za bazoluka via pola tonini parce que président waze kwa zaki na attachement makasi na Papa Lutumba. C'est ce qui est fait que bandimi balobi bo to pesa mo même apesi bino 620 000 et tant 620 000 wana kitaki. Pour comprendre pas ouais plutôt que na makambo ya Stade de France a fallu pour pas bazo kosela e voilà yango nazo memo na ba réalité wana omona comment il fonctionne ka OK pour battre belé baza la cité et là on a regretté congolais na likambo yebité ma ovanda zo commentaire ayebi neta na azoloba bu to pemi tant 600 000 on a ebimi pas ministère ba bengi Verkis na butu Verkis a benginga à partir de 22h abina ngai yaka toke na ministère démarrer carte na yozo président Verkis to ya ko na voiture na ngato comme na ministère ba pesi président Verkis 9 000 $. Balobi o ezali pour ba transport ba artiste o ba wana ko beta faut organiser za la moi eloko moko ezala lokola moi festival pour selon devis ndenge ba ko tsaki ko festival moi za mebiso bona bon siko pour ba justifier mbongo ba pesi président Verkis 9 000
oyo primature akoye bateke ba pesa ki combien primature ba omona ka ba ministère ba zali ko défiler ba on va justifier que ba ministère ba ko défiler na tam surtout pesa bango à chacun 2000 3000 mais or ba pesa ba présent vers kiskaka 9000 gérer bango tout bato ba yebi ba zali moto ko beta ba pesa $500 moi transport pour ba musicien vous comprenez c'est comme ça il est kaka sikoyo tangu bobse ke salami bobse ke sili babengi famille ministère de la culture abengi si famille ya papa Lutumba bapesi bango $32,000 ya pamba tala bino bat bozui $620,000 mais boto lo bakaka 9,000 apesa présent vers qui pour na côté à artiste na 32,000 bapesa ki famille $41,000 boto tia li susuke babengi sa ki bon reste wana balobi biso moko ministère tokozwa charge ya matanga monde bango baliaka tokozwa charge ya matanga ah yo roboya oloba nini ofunda ministre et puis bazo mfuka biso kenda kuna abana boka so bobo kende et puis mbongo wana eliama na ministère bakabola yango toyo komona sous matanga ya général Defao biso tozalaki wana en tant que ba membre Sokoda ce n'est pas toujours landela makambu babimisaka ministre primature et bimisa 120,000 mais famille Defao ba mona $12,000 tunanga sombongo na monsieur Kei wapi bakaboli soso bakaboli vous comprenez donc balia kasima ya événement mais cette fois-ci il fallait azali obenga mbondo bololo kingula za mbondo bololo tala mutuno surtout balia ka été dans tout le baké mafia mo lingé salema mais nazo lo bango je parle de la mafia une grande mafia bien organisée au sein du ministère des tutelles ministère de culture de la culture et des arts. Mafia wana existera depuis longtemps. Maintenant bango bazara ndenge ba s'approprier na événement. Grosse pointure moko akufi bango normalement à l'accoutumée ezali ministère des tutelles des fois palier na ba makambu wana. Tant ministère des tutelles en palier a robimisa mbongo abimisa ngo ebele ayina ngo muke apesi motopo moto akufi. Prenons maintenant le cas ya Kingula, Fally Poupa. D'abord pour que ko sala démarche eza mabete. Les événements de grande envergure, le Stade de France, ça mérite un soutien. On se comprend. Par rapport à la politique culturelle, cela mérite tout un soutien. Par exemple, palpable et tangible. Côte d'Ivoire, tu as une période où premier gaou babimi, coupé décalé babimi, petcho Arafat babimi, et la politique culturelle. Cette politique culturelle a été infligée par le blanc, le français. Comme les français va créer qui guerre qu'on a koufa qui fort pour le pétrole na bango so cacao na bango, alors balinga qui ba ça la compensation pour ba apaiser ba mœurs. Bah lobby que non, bah créer politique culturelle. Il y a un moment qui ba ivoirien besoin qui avance sur biso. Bah ivoirien besoin les canaba ba M6, besoin les canaba la D, besoin les canaba TF1. Vous comprenez? Besoin les kango, or ba chaîne on a pour les kango fozala. Mais ozo mona mutuloko la salle faut auti na kaka dans les néam ba l'excès na TF1, ba l'excès na ba la D, ba l'excès na ba M6. Vous comprenez? C'est parce que pays na bango basala qui coopération na ministère il y a France, ministère de la culture à France, il y a Côte d'Ivoire, qui politique pour promouvoir l'artiste. Alors, on n'a pas qu'un artiste na biso. Fallait pour pas au Stade de France. Ce que le gouvernement, ministère, a besoin de soutenir l'artiste. Bon, ça, la première des démarches, c'est d'aller faire l'appel à l'artiste. On doit convoquer l'artiste pour vendre ici. Non, voilà. Biso ministère, na bino, tout le monde qui est soutenir yo. Mais pesa biso ba desiderata na yo. Présente-nous tes desiderata. À partir de desiderata na ye, ça peut faire combien? Oh, tant bon. Papa, bon. Ok, biso tout bon. Ok. Oh, les cas jours tel osoi. Mais ce qu'on tali na ba rubrique, oh, il y a papier. Oui, mais dans ministère, au moins la rubrique mon côté pour l'artiste. C'est parce que tout cela n'a pas été fait sur le consentement de l'artiste. Donc sans consentement de l'artiste, binomo s'approprier ne l'eau mais botier artiste locaux là, donc Fally Poupa devenir leur cheval de bataille. Ba bouffer na Mukongwa Fally Poupa. Mais si Mukongwa Kingula le les aussi est à Mousseloulou, y a comme sopi bango et Kingula n'est pour rien. Kingula n'y est pour rien. Ayebi angote. En tant qu'expert, j'ai eu à travailler et puis j'ai eu à pallier dans matanga oyo. Na mona me matanga ya fait liolo. Papa liolo était mon collègue. Tout ça qui n'a conseil d'administration à Sokoda.
J'ai vu comment le ministère est mis ça autant, mais sa famille est combien. Mais est-ce que dans le cas où il a fallu, quand il y a un contact avec quelques personnels, tout le ministère, il y a tel nabino pour le capenza ou il y a une source, qu'est-ce qui se passe? Non, on a en contact parce que d'abord, c'est tout un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. C'est une mafia hautement organisée. C'est un cercle vicieux. Donc, grand bongo. Donc, on a insu à Kingula. Insu à Kingula, bimisi ba papi ministre kati ba conseiller ba ju papa mais ba justifier on a moi ba miette moko boy. OK. Et ça rende ngwana. Mais cette fois-là na Kingula ndé ba sambwe parce que fallait pour pas abeti ba sal nyo sur poto asenga gouvernement ta infranté. Le gouvernement congolais n'a jamais accompagné Fally Ipupa dans quoi que ce soit. Je mets ma main à couper, so ba compagnie ba websanga ba kanga, ba porter nga plainte. Na yebi. Alors na stade de France pe asengi bango elo côté. Ba PCP elo côté. Ba sali kaka elo komo ko ba misambongo mafia ngo siko ba tellement ba kinoa pe ba telemeli yango. Allez, sikoyo ba kinoa nde mabe na bango ba lobaka likambu ndenge ezalite. Ba diffamer parce qu'il y a de ces gens là qui ba comme ko finga même Fally Ipupa muyibi. Donc, bah, mauvaise intention na bango, bah, contre molé malheureux la bozo koka kobeta stade de France. Vous voulez maintenant vous acharner à l'artiste derrière toute une population ou derrière toute une communauté. C'est ça. Vous comprenez? Il faut pas tout bailler makamwana. Biso za ba artiste lelo yo ngala lo ba pona nga ministère de la culture na fuba bomango. Parce que là là. Non, je te l'ai dit aujourd'hui à la télé et ça parce que ben de paix à l'obéi pareil. Souci nanga ministère on a faut pas bomayango. Pourquoi? Parce que ces ministères ne fait rien pour les artistes. Mais ces ministères en bénéficient derrière les dos des artistes. Et aujourd'hui ils ont failli salir l'emblème du pays Fally Ipupa Kingula. Balinga salir mafia na bango beti poto allez lingi lata sikou l'artiste Fally Ipupa tanga bani masolo ya stade de France mutazala kité tanga ya beti li solo na mboka pa oui biso to lega pe na ba mission to senga ki gouvernement soka akoki biso batu ba artiste so ko soutenir artiste parce que eza événement ya munene et c'est logique à soutenir eza événement ya munene mutu so mona lobio bona boise kaza local. Moto aza local akoyeba teke makambo ndengwana ezo mérité soutien ya gouvernement. Azo kende ko représenter l'emblème du pays. Pays na biso ba bimisa combien de millions de dollars pour ba pesa bar ça ala takaka polo na bango juste na entraînement. Match ko touté. Tous na ba équipe combien a tous na ba joueur na mboka na biso. Boyeb sanga joueur nino akenda obeta ta dada pamba na stade de France azali. L'équipe oyo ba soutenaka lelo l'équipe au gouvernement soutenaka itaka bambongo bomona yango. Oye équipe qui beta la Côte d'Ivoire, oye qui boy topoli tozongi. O ba ki obeta bo topoli tozo ba sala tout. Ngana mona chef de l'état l'ancien ex-chef de l'état honoraire Kabila. Après ça ba joueur na ba kapo na bazwa ki Chan. Après ça ba on a ba Jeep. Mais est-ce que après Chan ba sonja que non le roi tozu ba Jeep boye to kende pe ko beta ta na stade de France pour ba mondial beta na stade de France. To comme appelle à niveau beta mondial poto mais ma pe trophée ba pe ça tam sou ba parler non. Ba on va se contenter na ba Jeep parce que wana après wana to ke na kan boton to longwe. Et ça souni Fally Ipupa azo représenter tout un pays. Azali moto azo représenter l'emblème du pays parce que tant bo pesi Barça 40 millions de dollars pour la tenir na bino na entraînement ya pamba. Entraînement on peut pas voir mon atteint. Donc entraînement ça na en coulisses. Mboko bénéficier pe na nini? Mboko bénéficier de l'autre côté. Mais dans l'entretemps Fally Ipupa sur la catastrophe de France, il sera en train de vendre l'image des marques de tout un pays. Et puis il y aura des mots. Oh Fally Ipupa Kingula robimisa na monoko tam so pona ba génocide, tam so pona ba makambo ezo sala na mboka na biso akoloba yango. Vous comprenez? Mais c'est quoi bateau la bolati polo oh bobo pesi ba comme visite Zaïre visite Congo so visite Congo ba on sala nini pona biso ba congolais ba on sala le roté ba lati na bango ka bazu 40 millions ba le na bango mais ceux qui bobimisa ki ata 1 million 900 quelques mille wana bo pesi ngo penda artiste so bazaki animé d'une bonne intention ba sala nini ba convoquer artiste présente nous tes desiderata à présenter bango c'est quoi les devis bonaboy parce que il y a sengité mais bino va vous proposer. Ce que vous proposez, c'est bon. Mais Bango va proposer été.
asengité ba proposer te me balingi balia na mokongo na ye. Mais parce que ce que lelo yo mbongo pe bimité. Donc tout le que Fally Ipupa est abandonné à lui-même. Non. Fally ne sera jamais abandonné à son triste sort parce que lorsque Fally a commencé cette histoire des Stades de France, il était seul. L'événement, la nouvelle est répandue juste après le protocole d'accord na ye na mindele na ye. Fally Ipupa a un producteur. Depuis hier, la musique na biso na producteur n'était Fally Aza sur le plan discographique, Fally à travers Universal, oui bien. Si. Universal est produit par Michael Jackson, par Lionel Richie, oui bien. C'est ce que les gens oublient. Fally Aza na maison de production parce que attaque sérieux na ye, détermination na ye, alaki si musala. Mais quelque part abandonné par son ministère de titre, tout le monde. Parce que est-ce que il faut sombongo webima, est-ce que besoin ça les sous faut webima. Parce que sold out c'est salami. Atumsu ba komo lo ba na robeta Stade de France pe nga pe funa beta Stade de France pour gouvernement mutansa. Bazo luka siko ba diminuer événement Stade de France. Stade de France tikalika ndenge za wana. Nana nazo ah bon pona yo ba luka ba diminuer. Ya nazo que ministère des Sombel ba Gabonais ba Ivoirien. Voilà. Heureusement ministère ibango moko ba reconnaître que ba bimisi kutu mbongo we bimité. Peuple a gagné batie bruit pas mbongo pe bimité siko yo boko kimela wapi. Mais bato yo kango me ba obo ya kaka. Boko kimela. Donc pas diminuer événement hein. Non, bazo luka ko diminuer événement. Le ministère bimisi mbongo te, bimisi pe bino bimisi mbongo te. Buduga balobaka bakolo baloba bisote bakanga mo pepete. Fally Ipupa za mo pepe. Fally so ngo simbe ko to bimelo côté mo pepe za bongo. Vous comprenez? Fally azui aza seul artiste oyo azui ba koka jambe na ba façon tout. Yango mona nga so mona nga lelo na koma mutakinguleza ko tuté o ameminga na poto non. Nga bando kumisa Fally Ipupa parce que na remarka ki clan wenge mon baba sangani contre Fally moko. Bakomo beta bazo tindika André Mobasso au pire petit na biso. Ba tindika André Mobasso. Nga eta na tal na bi di. Donc bato tout comprendre. Bato tout bazo sangana ka pona kingula mutu moko yango moninga na fashaka. Bazo komba yango na fashaka na bayaki non nga na kwa puye parce nga na rabongo. Ta on a mona muke memba soso o bambo so ba bundanga na ya funa kabola bango. Tilelo nga na kota prison na Sokoda wana pona ba artiste. Na kota prison teke na yibara 1 franc. Montunda yibinga na dénoncer ye a usé na relation na ya kangisinga voleur yo muyibi voleur lelo Blaise Boula pesi discipline oyebi ke Blaise Boula auto pesa ko la répartition Blaise auto futa na bata poto te wana zo couranter nazo peso ba matière donc ya si alo benite ya on a biso ke mboka oyo ba vitu ya mikolo ba kufati bazala nanu ba kufa le 5 mai Siluba diata zora mutuno lingaya ti Patricia. Ba kufa pena Siluba diata. Fergo. Faire gagner la merveille. Fergo. Ba kufa les 5. Avant événement. Ba kufa les 5. Bon mon événement, il y a Stade de France. Et puis ba kufa les 5. Parce que les deux mettent en film ko beta mana stade. Et ngombi o ba omona. Ta ba zonga na parler ba ça ba crise cardiaque. Ba mso ba bela ba tension. Mamsou ba comme ba diabétique c'est tout yo comme bela diabète donc comme pena do hypertendu ya libela mort la rappel mutuli wate bongo za arabien te bango mo bazo misengela liwa par rapport ya mitema mabe na bango omoni so za mutema mabe yo mo ozuluka liwa te mama mutema mabe balobi mobuki lokuta ye na ndokise moto moko bakolo baloba ngote Fally Ipupa ondire ye mto robeta te très humble tala eloko mususu on dirait innocent moro on dirait tala eloko mususu po mona ke bazo luka kaka Fally ce qui peut lokole buka na ye avant Stade de France ce peut loketu kata na ye po bango balo agomoni obi ke babana na ko créer que au Stade de France annulé. Oui bien. Aobetate. Liboso musu aleka penda lobi so que j'ai même ma mère coupé so ka beti Stade de France nga na komi boma ti lelo mi boma te na mona ki azuli ba fufu na parler na bango. Mais ngo couper ba coupa pété. Mais bozonga ga na TV. Siko lelo si la personne ba to ba mère couper. Ba bimisi na no mouvement ya Ana Kamura ba moni ki a te bango a division moko to kokate. Ba yeso na mama ministère ba beta. Et c'est likambo aya wana to yambi fiston coloqué que je salue hein. Fiston coloqué zap zapatero amour, il y a prudence il en faut. Alobi, il y a ces pays. Donc, mboke comme qu'on reconnaître grandeur il y a Fally, ndé ba comme qu'on comparer Fally na aya. Merci. Bango moko bazo reconnaître parce que
Ba détracteur, ba adversaire, soit disant. Et ça, chanteuse mususu pe ya basi na mboko ba bengi ba légende. Mais chanteuse on bazo bengi légende. Hein? Bazo bengi légende mais ba comparer écoute na ba maman Bilia Belle bonabo poka ba tindika ye. Mais chanteuse on n'a pas les karana jour ni na otia date. Pour ayana kamura na ba bazo luka ba créer za légende. Alors fille on a pe ba kumisa za légende. Mais entre ba on a ba légende ba tia na ba date. Fille on a peu fait date place. Yo bongo ya comment fait date? Fille on a le oiseau tia date, c'était sur Kingula à tia date. Yo bongo. Et puis donc ba comparer aya na ba légende qui chasse. La légende qui chasse ya basi. Vous comprenez? Bongo ba lek na so ba rebo ba lek na ba comme na ba niveau là. Mais ba ça na niveau on a te bango bazo yezo linga komisa ba on a niveau on a tala likamuso pour mona yeso matumuli donc yesta défense ezo saleka passi. Il faut que prétexte mon repos stade de France on a fallu abouga natali kolobie ni avant stade. Tala taizona lo baraté yo yebi. Taizona lo baraté hein. Abetelinga na disque nanga. Oui ça biso. Beti makamwa mabeto. Oui ça biso ya te ya grata. Mabe Taizon Félix Dimbeni. De ba forme tendance. Taizona lo baraté. Tala elo ba linga ba créer. Biso zo préparer stade de France et ça le rôle ngana na femme ngana palais. Yo ngopé sa femme nanga invitation. Au salani no benga na téléphone. Nenin. Merde bana bazo kula mère akoyate. Ate promis ate bana na eta roya. Vous comprenez? Mais yo ngai na femme na parler buna mona femme ba mo ala tuki po tena ke boduga kuta zo sala fête na oh e badiata zo sala fête na ngabi oh. Bo badiata ngosu badiata mutu na ngati. Abenga ngai? Oh. Mais sikoyo mais un exemple peut si so peut ba dieta ngoza mutu non bo so pas za mutu no te et que en fait un exemple peut sur les apenza mo makasi to longo l'exemple wana to tala exemple on a ndenga société na groupe d'accompagnement a fallu pour pas bon toi on a besoin peut que to lo bango te mais pour on est intelligent on est intellectuel to lo bango on est la société en fait fallait qui dit que na groupe d'accompagnement nanga na retenir mon tout en fait boza libre. Il y a des Robeta, oui, ce cas date est coïncidé, na jour on a un événement et tout, beaucoup qui n'aiment Robeta. On est allé comme tout comparant le rôle à moi. Parce que Bakoro Benga paye au mon aux adultes. Aux adultes. L'ennemi de ton ennemi. Tu te gères toi-même, on ne te gère pas. L'ennemi de ton ami, c'est ton ennemi. Pas forcément. Landa. Pas forcément. Non, forcément, parce que ça dépend. Ça dépend des cas. Yokanga, ennemi à master na ennemi na yo. Bodugo monde to vana na yo so fi mo afinga kayo afinga ko lukela ko ba problème mais dans l'entre tout monde azana adricho ba ah ma adricho za vie na ngati mais tant fi wana finga nga pourquoi adricho conseiller a été pourquoi adricho pas monaka alors ce ko moni muto zo finga yo et on monde ba l'ennemi de ton ami c'est ton ennemi to zo kaya Félix Taizon OK c'est wana bango tu ba uta. Ce qui est encore que ça m'a là mon bel Félix Taizon à longwate. Hein? Dans le bien, ce exemple est JB Mpia na papa chéri. Yo mon aba kiben so longwa. Kiben ça na combien d'années ba Rio? Mutu so za mala mo. Ça est là ba kutu ba campagne à façon tout. Ba tout kutu ba fan pe na ba papa chéri ba to fo longo la bango. Ya le non. A imposer bango na ba fan na ye. Ti le lo ba vanda campagne on a intoxication et là. Ce qui est c'est bazo longa d'abord. Pourquoi bazo longa? Bazo mona mabe. C'est ok ça ngoto longa ki poto mona ki mabe. Dans l'entretemps mon la fête na fia ok ça ngo bo inviter nga. Mais bo inviter nga dans l'entretemps nga za na engagement quelque part. Et muto yo engagement nga yo zo créer ba problème zo tiele ba bateau na roue. Na ye kaka. Na oyate. Bo siko so nga na yete. Etali muto yo engagement nga etali yete parce que Félix Taizon a répondu avec sa propre bouche. C'est un adulte. Adulte a eu une décision qui n'a pas été. Si vous avez communauté, na yeba ki koloba boye. Et puis maloba lobe za yote, ezali batie monoko na yo mais maloba na yote. Nyoso wana ka koluka ko déranger Stade de France. Stade de France c'est ça là ba tout passi. Ba miso ba ko mela poison, surtout vieux ko mela poison pamba. O mela poison ko kufa pamba ko tala musisa mutu kata na yo pamba. Ozaradia na misisa, so musisa pene ko kata no kek pour comprendre. Vous mona. Donc, Taizon a répondre selon en tant qu'adulte. À répondre que, mais nana, ngam na bengioti. Ah, nenin. On a parlé, comment ah, mais faut mon qu'il est peu mon atina. Comment tu vois mon bagabana banin. Naye. Lelo oyo, fallait pour pas
bolinga te Kingula numéro 1 ya musique ya Congo. Numéro 1 ya musique à Congo a tiki 5 mois derrière. Sold out déjà c'est vendu dango ya pété ressemble ko tout biso ko tout média to leli to liete sans conférence de presse média to leli to pakolamité to ziote lo moko te ba warrior ba laxi biso que baza capable ya rotondi c'est la papuna bango tadouana et en 5 mois etikali donc fallait pour qu'on s'appelle deux stades Bouduga on s'appelle deux stades Bouduga na biso secret probabilité pesate ya rotondi s'appelle sur deuxième date yokana biso secret moko fallait félicitations fallait poupa aza visionnaire tanga zo mi benga aigle bozo ngoneti tala o moni mutu mumaka muna etufu ba contredire na moni muso aleki aigle aibi ba caractéristique ya aigle te so fali faut comme biologiste biso to mona ba biso to mona ba wera son roi de la forêt biso to mona wera son roi de la forêt bobo kene tuna wera lion azana na combien de mino aibi tamso aibi te lui a l'air à n'intamso éviter régime à lui et ali ba combo o muto ala tango selon vision wera ala ta roi de la forêt pour ayi esprit alenda fallait poupa ayi muto vision d'aigle et ça était pas que ça zoologique ou là que ça zoologie te na ba biologie zoologie te donc ezala pas que vision de l'aigle tango ba bazo mona mususu avande atango Kingula tieka de Stade de France ya Kimbango ngala au Stade de Martyrs André Mobasso André de Stade de Martyrs sans qu'on ça l'équivalence ni comme faut ça avec équivalence hein so muninga abali mundele yo luko bala métis so ngala bali mundele yo bala ndonde c'est tokokani et so ko équivalence de Paul Mokuba Paul ngola ta souci à mundele so ngala bali nzungulelo yo bala tala métio là là vous comprendre Stade de France et lobissa Stade de France mais batubako tu vraiment de partout dans le monde bazar au CPLA malheur kana ba oyoyo pour na binoti le lobo zo ka fali akala que ndenga Stade de France on dirait bo limité qui est to resomba ba billet le loté to resomba nanu na 2026 total nanu bino le londe mtu bo raté ba billet donc malheur à vous to kenda na rechuter Adricha Stade de France le 2 mai confirmé mais au coco senga fali nini parce que bah ça les a encore ébélé na poto et atiki batan ébélé penasima donc et le ça soit sauté bien quand bien même ana ba date même sous soir décembre nous na Côte d'Ivoire mais au coco senga netinin avant de raser la race de France ango on bien ba place soana a raison a beta na net na ba arena ba to senga siko ba fanatique ba mo senga e manana comme ça message à ta papa et dit directeur ba même abisota na ba arena ba bozo senga fali même ta ba tuna ba Israël ah même nalobi oh là 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 et là on a koloba fali c'est un grand visionnaire l'émission na yo mon émission na bi Kingula aza moi en 1930 fallait aza moi en 1930 pourquoi parce que Kingula tanga sara makamne à la karaté ndeto lo baboye nana ndima ke Kingula obeta na liduba Dubaï Tala Kingula premier musicien congolais au en Égypte. Yo so la musique congolaise on en Égypte. Égypte bazara ba pyramide, toi bazara ba pyramide mais Kingula au Égypte. Et puis monde munene tu comprendre que monde disco comme fungwa parce que on dirait bobino bo limita ki biso na deux pays moko boye, to na deux continents moko boye, bo limita ki biso vraiment. Mais si ko Kingula azal rôle Diego Kao. Azo cercle azo panza. Et logo lobine ti ba date mususu wana. Oui. Ba exercice au Kingula pe sim batuna ba koki angote. Ba devoir wana. Bazo kene oya mikie oya beta ya mikie po Kingula za neni soit petit loka kano monde azo beta Stade de France. Siko yo bato ba kote na Stade de France te ako beta le monta mususu Apollo. Omoni stratégie Kingula nezala ako zung sa ba na Apollo kina. Omoni wana stratégie Kingula. Soka ko beta date mususu ye mo yebi mais dans l'entretemps dans une prophétie awa. Après Kingula na Stade de France muta obetate, Congolais obetate. Congolais obetate parce que ça les kamba critères to lo. Mais que c'est tant nazo loba intellectuellement parlant. Ouais. Nazo sala ba analyse systématique. Donc obetate on sanga bo bandela ebele donc il faut bandela ça les ebele. Il faut kotana na mitema parce que fali na loba en émission na yo. Fali joue devant un public nationaliste. Donc multiracial pardon. Fallait hasard un public multiracial. Pourquoi on a public multiracial, il faut avoir une vision.
fallait azalaki moto yo azokende mona yena batapi rouge azolanda pididi bato motamala ngula azolanda pididi bazo bateka azoluka carnet d'adresse azoluka koma kota na ba milieu wana oso comprendre lelo oyo monde eza munene so comprendre monde au monde ke monde ya munene mais so comprendre no monde to ba no mona raoza no kana njili kingasani masina osili oso comprendre eza ba français mususu na otomo na France maintenant komane na parité banda babotayi donc basebele oui basebele asa na France mais comment parité ngai na basebele si moi également j'en ai vu j'ai jamais été à Paris oh comment ça si on a zutala ke ngai si on a outil bled ba poto ba bled Afrique ngala outil bled mais na yaka Panama dernièrement tu as dit rendez-vous mona kingula na Champs-Élysées na Elizula to pemena kingula na Elizula to betani fali chakayo Sophie Bonfait de la biberonta libération Mandela Elizula dekos moko kozoyo ka Elizula do Élysée na champ to ibana na Elizula siko na mona ke frali falansa oyo depuis abota makoma nanu na Panama te donc Elizula kut na mato na rien zomba eza sikoniti ba congolais musu bazali awa depuis azana ya azobeta musique na ye yazo bula beta stade ya martyr zomona martyr neti danger mais kingula zakina kingula lobango trop d'avance comme Rolls-Royce sur moto donc lelo na lobité ozomona temba moto akoko ya akobeta te abeta mbala parce que na yebi vision ya ndule na biso to moni ba vision na bango mais maele ba super maele barozo ata bazu maele metan lelo oyo musala makasi musala za makasi omoni vieux Rochero Tabulei otontsaka ba stade d'Afrique omoni seigneur Rochero Tabulei ba province à Poto obi que seigneur Rochero Tabulei abeta Olympia pendant 14 jours et pendant 3 semaines oyebi toyebi menyo choisi ba rendez-vous na été azayi peut inviter na ba certaines dates mais na lobby hein oui abeta yango yemoko abeta yango en vedette yemoko bako sabino te tuna bo senga ba replay donc investigation ça matikuna ouais na yo abeta yango na ba invitation mais abeta yango pendant 3 semaines bon ba oyo po mona ke batu bana ba vision te batu bazo betaka moko chwa akimi akeka ngana danze ngana légende na beta kutu Olympia oyebi oh génération Bercy oh génération Olympia mo beta no ka ndule moko vous comprenez si o kingula za na ba vision moko bo na lobi na loba no à chaque fois un jour boyo kaka on a marché sur la lune grâce à Kingula on a beta trilogie en 21 jours ya ba arena trilogie en 21 jours ba on bazo beta ba data ngo ya skita beta ka pemina lui na maya melina mai après azongi abeta musu sa auto kende abeta encore arena je sais pas elo moko ba auto baboyi batali critérium babite André Mobasu ayote baboyi boy bien ngote nga kutana mikile ba lo bango ayaki pena beta esimbite. Alors, message à Fally Ipupa et Sanini, parce que tout à l'heure on répond bien que Fally Ipupa les connaissants au Vandara pour 5 mois, au Vandara surtout qui est côté qu'on a date, il m'a dit ça est donc professionnel, ça la bonne réponse. Mais naïe moko un message sur que ça s'adressait à Fally Ipupa. Un message n'a rien qui on l'a quand même kepes. Il y a les belles donc tika tenté. Kepes kaka bazala pa bazali wana donc kepes pena donc nyonga bango kaka message nanga sukiza wana ndetelo ba to comité Fally a commis Fally déjà komano ba ba komate pour balinga ba komate Fally na début carrière na zarolbi a koloba abi j'ai la détermination je suis déterminé et mon ami qu'il est déterminé maman to beta na masolango te to bosana na vie total rande to botama to kolana ba kishasa oponga na botama na kini na kol na kini na ebi du village te vous comprenez mais nana sa boulot beta Stade de France na musique na biso na ba joueur kutu Stade de Martyrs nana sa boulot qui a beta na Stade de France joueur nana sa kina beta ta dada pa na Stade de France donc joueur ni na Congo azwa boule ke non na zalia wana ki une équipe na biso to beta ta ba dada pamba pour porter ça na ouverte hein vous comprenez biso l'air to ba petit to ya on a 20 mètres genre beta ba shit on dit ba bo beta ba shit asima ba acrobatie d'autres ba acrobate
Vous comprendre. Et bon, on a bateau, bazo kanisa que le loso qui a commis lettre dans le gouvernement, dans le ministère, dans bino, à Sengimbongo, ba PC, ba loué, PSA de France. Donc, ça parmi les conditions, te. Et ça, ndoto ya baba. Et ndoto ya baba. Et ça, ndoto ya baba. Parce que ça de France, faut non, omi comme là, non, yomoko. Oui, rançon na lobe. Avant le capou, ya mboka na yo. Oui, rançon. Et puis, après mboka côté zate. Parce qu'il fallait azobe tango sans pour mboka. Nazolo bayango awa gouvernement na biso ebimisi ata un likuta te. Non, ebimisi te. Ebimisi te. Toni koto tika ko terni image ya mboka. Ya ba kontina biso en tout cas to tika ko terni image mbongo ebimite. Mbongo ebimite. Ba ko bimisa mbongo te ba wanga na net ba banga nani. Mbongo ebimite. Mbongo ebimite. Mbongo ebimite. Mais souhait non parce que to kompe na suka et aux appels nini pour fallait pour pas déjà memi bino na mondial. A memi bino na mondial en fait. Mondial musical. World. Ok. Souhait quoi cause la paix. Mboka ça la fali nini. Toke na chuter. Souhait na ngezali fallait pour sali maman na monument. Au monde États-Unis ba prêtre ba sala ba prouesse. Ba sala étoile moko bonasi. Oui. On va comme Michael Jackson, même Adaya, même Aza en vie. Mboka na biso faut et honorer fallait tant qu'il est encore en vie. Ba sala laï, ba pesaï, nyonso ba sala les monuments. Fallait Aza mutoyo et ils ont pour la première fois ba ba fandi po fallait atongi palo elegi pala ba artiste tout na mboko yo. Aza le longa osenga te ko boso melanga parler. Fallait Aza osenga te ko bana ba la nzabo pesa bango lipa te. Gouvernement a réfléchi. S'il faut pas que char de combat, ça fallait que tambola nango, ba kabele char de combat. Et l'on a rôle bezawana. So peut pas les monuments ba tiango wapi. Na bandal, na aéroport. Monument fallait faut ba tiango dans la Libanda. So na Libanda te ba tiango na aéroport. Que tango batu bazoya. Akita this is fallait poupa. Kingola. Eh, mais on a pas beaucoup fa doucha. Ba pas supporter te. Bon, il y a un monument ici. Bako buka na mona, bako buka na aéroport. Na yebisi. Bako buka grenade na aéroport ko ya ba réfère à aéroport. Kala kanda monument. Musuku ta ko na boule ke ngala ke kuna te di avion so yema ti bobo ra singa na di embela. Mais ça la m'a pété. Te bien tu peux aller à l'aéroport quoi. Donc mutazo bima zo kota. Alors mon na ngo kutana kingula wana. Makambo avec kingula. L'emblème du pays. Comment l'emblème du pays. Tozana awa na mboka, tozana biso na. Et puis na boule nga musu na za na ngo bako kamata pe. Omoni na drapeau ya Congo. Bon côté ba tiaka étoile, bako tiape 3 mito afali. Un drapeau Congo. Mais il y aura un temps on peut falloir aux agana succès. Mais succès fallait pas les 4. Mais on sait qu'il y a un drapeau de à Drisha. Ali Foreman. Misuba sengi ba tia na mbongo. Oh. Zela na ebiso. Mohamed Ali na Foreman babunda combat na neni yobota mai na nte. Mais comment biso nous la mikil na moni Mike Tyson na ya ba yo célébrer ma combat du siècle. Combat du siècle. Ali akufa Foreman pas kufa. Mobutu kutu mutabetsa bangondula ngwa kufa. Ouais. Abetsa bango komba ngwa kufa. C'est pour te dire que la continuité de l'État existe. Et c'est pour te dire que mutu tangwa ata kufi mesura sali bidimbu ane tikalaka. Lelo yo Mobutu mutonga Mobutu. Congolais ni na robota kokobosa na koma Mobutu. Na bana na biso to robota ba yebi ke papa lera Mobutu ba yu ezara boye. Donc, à Tikaline dans les annales. Ok. Histoire Namboka, pourquoi il y a des historiens? Il y a tout un cours, toute une science appelée l'histoire. L'histoire, elle a servir à nini. Elle a servir à la rétrospection. L'histoire nous sert à faire revivre les mémoires antérieures. Un pays sans histoire, et Mais comment? Fali Poupa, aujourd'hui, fait partie de l'histoire de ce pays. Ne bazolu ba ke Mohamed Ali babundana Foreman Ali babundana Foreman combat du siècle. Ça revient au même Mohamed Ali ya lelo yo, c'est Fali Poupa. Vous comprenez? Fali Poupa ne siko masolo. Vous comprenez? Lelo yo na yoka ki bazolu ba fi mo za légende na mboka na biso pour na suka nanga. Fi wana za légende za na 40 ans. Aya Nakamura azana 30 ans. 40 ans 41 ans ya fi wana na 30 ans ya Aya Nakamura. Aya Nakamura a des légendes, il peut côté babenga qui légende. Mais azo koka osala makambo Aya Nakamura azo salate. Ya zana yekaka azo baluka mais bozo luka bo sala net affaire alors ngala lingi il faut fi wana pe atia date nzela mona Aya Nakamura. Aya Nakamura obeta les 5 netina Bercy, yepa tia les 5 temps mususu abeta na Zénith.
Total la soirée on tout combien. Bon bonjour nous avons comme ça on est à faire. Et tu vas dire ta belle on ka tipo mtunayo tipo. To ba kama ta fille wana bazo benga légende, oh y pas ça légende, ba comme si légende nanko. Vous comprenez? Adrissa tipo, vous les connaissez hein? Binoyo Soboyebi et que lui parle. Maye tambola ndenge zo tambola Fally Ipupa numéro 1. Mi numéro 1 à Congo et puis numéro 1 il y a musique na biso donc africain francophone, c'est Fally Ipupa qui a osé. Et ça la matin? C'est ça la matin. Et ça la matin. Africain francophone donc africain francophone c'est Fally Ipupa qui a osé. Tout honorer ba nation tout on a continent mobimba. Fally défi na anglo-saxon, oh ba beta na basalo wana. Oui. Vous comprenez? Anglo-saxon entre autres ba nigérien, ba bonabo, ba ngonde ba bazwa mon biso to mona netka ba ngonde fu ba betaka. On acclamait, on applaudissait, tu as la bango. Mais les lots, mais malheureusement, ça l'a soldat, il fallait bêter péter. Ah, on comprend. Ça l'a pété. On comprend. Ouais. Tout le temps, on va comme on a bango. On va détailler ça, on a là. Ouais. On comprend. Mais les lots, soldat, tu vas salater. Et puis, soldat, tu vois, on a zolba qui moutou congolais, moi, bétané sous Stade de France, parce que Fally a joué devant public multiracial. Fally a zala ba ivoirien. Fallait azana ba camerounais, fallait azana et puis fallait dans un monde entier. Na kwenyo so yamboka ba warrior bazali. Donc eza idéologie mo ko koti on azolo ba ke to tchango et tout ça l'effort biso tout ba congolais na ba vieux na ba bona boye. Tout biso tout to komaka ba warrior bino boyo ka sonité et puis boduga ezana ba msu ba na posa ko ba benga ba warrior mais bazo yo ka soni. Ngana auto connaît France nazaki na warrior mo wa moi si Nicole Kayanda. Bisous chérie na peso mbote petite sœur nanga Nicole oh nga ko tourner na zawa na zara mutu André Mobasso metanga benga na parler na eboye eza na TikTok botala so na zoko sa botala Adrissa tipo banale na komi na nga warrior a teboye eta ba photo check vous comprenez donc la vie c'est comme ça boyo ka sonité bo mema emblème ya mboka Fally aza drapeau ya Congo Fally aza drapeau, bon ça raté drapeau les autres téléma. Oh Mobutu Roloba, na bon c'est un discours Mobutu wana. Donc il faut vous comprendre que Fally pour parler aza drapeau ya mboka. Place tout aux alliés ba ko za Fally. Au moment attend Charlie batumba en France. Oh je suis Charlie. Les lots congolais tout fois loba je suis Fally. Même vieux yo PV. Loba je suis Fally. Et ça on m'a bêté, ça lo sonité long la rien à vie na yo. Et puis yeba ngo ke tala batu misu ba sa berer na boduka. Moi no yozo mona ke obe o mona musala na yo akomi patron akomi prêtre mais so za mayele mi kiti ça vous comprenez pour le lot na zo biso vieni wana na zarawana Fally Ipupa kingola ako pc date mo ba saleli mama na marketing atie poa vous comprenez kingola ko tala ke viena nga jando mushala la bimpe autrement dit takule etako na côté na ndula côté boy tala ba warrior baye vous comprenez ngana mona ona ndula waze quoi wasi kwa zobe tanduli ne bat bazalaki mais tangu kingula kotaki mama nazalaki na kata dida sarena makambo nazolo beza teki ya lokuta po ngam na yamai kingula na mama na biso na ketchup na mimi bango bazaki na mwana Marcosis na ko kota bango na loge ngam na yaki na yambi bango pa te bokota papa koti na loge ba pemi tangu kingula yaki donc au moins peut-être que waze kwa yimo asa ayoka ki ne lengi atmosphère échangée. Batondi bongo yupe na mutukutu omi benga mwana musala nanga na futa ye. So futa mutu la kisa ko leka yote. Maître leka, même élève leka maître. Neti yo Fally Ipupa élève na yo maleki yo. Lelo Fally comme na 30e dan yo soit na 4e dan. Donc tant yo zo mi benga maître ya Fally, vous avez na 4e dan. Fally comme na 30e dan. Et car on zamulai bon. Maman na ngai. Yannick Kouba, président Alain Boussi, merci beaucoup. Avec Adrissa tipo, on va calmer la parce que, bon oui, il y a bon baraté, on a besoin de loba, on a besoin de loba. Mais dans tout ce qu'il dit, hein, tout le bapé que le couteau peut péter dans le propos. Maman Colette, maman Cécile, Nana Bongozi, Nana Ipupa, Cosmoko, Tata Flomangenda, à solo lipembe, le couteau est zaté. Mutuna époque naïe. Autre temps, autre mère. C'est les guides, tout le bac. Et les gamamboka, les autres confrères n'habitent politique.
Bah comme hier on a ba rubrique na bango ba émission politique kolobé la Stade de France parce que il y a les camps Congo. C'est les Congo en fait. Tous amis te mama beti na niveau ndenge nini c'est les Congo. Bartiste bo ute kolela wa musique na poto ezonga raté simba raté. Gouvernement meka ki koka kité. Montazong c'est les musique ngo kaka. Combien de réunions gouvernement ça là? Lelo so bo bambanga, lelo so bo beta tolo, lelo so bo memi pe bato na ba poto ngo mais c'est grâce aussi à Fali. Quelque part tolo ba penani. Grâce à Fali Poupa. Monsieur Gezalaki, bongo bokena batu wapi. Oui. Bongo bokebeta wapi. Beaucoup remercier ta été ne fût-ce que pour na wana. Que musique ezonga penza pour na collègue na biso oyo te. Er mo pe biso ba journaliste. Total ça rappelle ba artiste na biso que er mo so bobungi. Lelo kaka lelo. Jalousie bozo sala wana. Eno bunu bocheli Fali wana. Mais bo singeta merci pour na mité mata boité de vivre voité. Pour une tazong c'est la bino musique na poto. Et les loyaux ont rêvé, c'est bien dans vitrine, moroboé. Oyo, artiste francophone, mon côté n'a savoir, n'a bien tout boé, biwa. N'a pas 20 ans, n'a bien tout boé. N'a pas beaucoup commenté, il y a commis. Et puis, gouvernement bolobake, a sombi batike. Dans son beli ba Camerounais, ba Ivoirien, ba Français, ba Yébani, ba tinde de ba biondé. Babion peut écouter Cécile, ba somel bango na moment nini, a sali partage ba biango wapi, ba kabel bango wapi. Tozo koma ba zoba pourquoi? Kola ko lamka congolais o aza motema mabe zo koma nega zoba, likola ko yina mutu zoba zo. Oh, de Paul Mokuba ya Street Yende. Qu'est-ce qui se passe na mito ba congolais? Mais bolinga te les 2 mai Stade de France. Est-ce que problème c'est que akobe tango? Pour déjà ça te qui babier sili et to senga acha deuxième date. Soki kara wana soki wana te, y a une équipe na ba Manon Luba qui ba Ejiki Tenge, y a ma Chantal Massidi ba Fefe Fego et Di Badiata, B50 Ballon d'Or ma alors fiston coloqué Zapatero à président s'il le faut. Madina Djobonge bangonde bakoyeba. To comme na son fin, Stade de France aussi c'est le son dans les lotés parce que Zatina mais et puis après mettre aux parce que l'isola Stade de France il faut ba baké. Et bandit, mais et vimba c'est quoi après Stade de France? Pour après jour, nous les Robert à les 2. Oui. Les 3 na Tongo, va donner la musique échangée, va tout nous mêler poison, va tout nous donc l'isole aux Anamboka, l'isole Stade de France au Token, on va pendant 4 ans. Donc Robert a l'isole nango parce que mon niveau on a goûté d'ailleurs pour après qui nous la Robert à Stade de France via d'ailleurs et tirer les solo. Ma solo Robert à Mayandenge na ndenge. Mutaku fate pardon, longévité na mutunyo ça. Mabala musupe ko kufa poison na basi mususu. Mobala ebiseka bige so il fallait bêti Stade de France. Bakisanga musapi. Sikotan amoni Stade de France ebetami. Moi ça bona bakisio musapi. O bakisanga musapi neni bagarre ti moi ça bona kena ngapeshe biso. Moni niveau makamango ekomeli. Kingola. Merci, mon frère. Oye Moraboa Karamoto, mon vieux na bango moko boyeke. On lui a souhaité le mal, mais Dieu l'a transformé en très bien. Le 2 mai, donc 2026, Stade de France et Robert a entré très bien les Warriors. Le Kouta m'a bé de moi. Stade de France et Kobe à jus d'orange. Mais comme vraiment na souka quand na lobby, na décembre toko solango, na janvier toko solango, na février toko solango, parce que Bino Boza, vous faites partie de l'équipe qui gagne. Bonne équipe va gagner. Donc on sur la Stade de France. Ouais. Voilà. Biso na kati équipe va gagner. Tout ça va ndeko ya Golbert. Golbert azobeta batazo kanga bat ba kepes. Biso zanara to beta mago mabo Golba. Bambote na bananya ozongeli biso awa zingeti le rakabak Claude Nzeza tali biso Dominique Litanda Dom. Batali biso bango nyosto wana. Bambote na ngana banina na. Bambote na ngana banina na moto aleki batutu. Comme on a Eli Zambro. Théo Zambrota. Aussitôt dit, aussitôt fait. Théo Zambrota, Li Zambro. 2 fois T. La émission, ceux qui va prêtre le rôle à Théo Zambrota, il y a 20 à Congo. Des bisous, ma mission, toujours CP là. Des toujours Ganga. Des toujours s'enjailler. Ah, vous en Stade de France, Théo Zambrota, Li Zambro, Li Zambro, et puis la bosse. Vous bouillon de la Rosalana. Alex Fumuti. Lobby paye Ibsenga, beau-frère, n'a Bodouka na Rosalana. Et puis la bosse, Poison Kassereka. Poison Kassereka, donc, lobby, rien à dire. Son lobby, trop beau, mon année, Tikaramé. Poison Kassereka, champion. Prêtre, n'a n'engi à Mouketi. Choisis ma tata Rosala également. Choisis ma tata. Rosala. Et puis, nakata Paris wana, na banano ba salam nanga na pesi na mbote na master nanga Marcel Bakenda, grand chanteur ya Zaiko,
alongwa na ye atikala kuna sala ravi ye muta ya mbinga penda na palais na ye to lia to mela to la master nanga Marcel Bakenda longwa susu wana tala mikolo to sana obi musée de Louvre ba uta oyiba ba diamant ba bona boy siko na poto wana to sana musée de beauté à Paris bienvenue yanga papa bio allez lenko inzoko l'ambassadeur itinérant Dembo Nzuzi yoka komona Dembo Nzuzi et puis bon Bigasumbu nakata bien grand prêtre Bigasumbu aleki batu tout nakata bien on a bien c'est lui qui fait la loi et tout côté sur la Suisse na côté mususu ba katikwenta okomona pena Rijana Chiwara grand prêtre de Likonzinga balobi asina contrat na Weston asina contrat na Issey Miyake sombran so tangi bangonyo so tu to lalia te fera pe bongo na suka kana Rijana Chiwara po moninga na muta formé OK Rijana Chiwara so ke ya bimsa na ba plat pona o mo ba harmonie donc na zabina na kati ya ba harmonie moko ba bejulana ba donc ba chokoli lombe. En tout cas, voilà. En tout cas, ça a été un plaisir de partager ces très bons moments avec Yatipo, Adrisha Tipo. Il nous est revenu de l'Europe, Awa, climat kitoko, Tosololi Nabiso, tranquillement. Problème na mutute, ponga ba bébé, ba warrior, ba lobby que attitude, il y a quoi adopter Zarara, focus, focus va provoquer binote boy bipé, soit pour gagner. Combien ça te que sili combien ya rappel na ba forme belé mutako lingate jour ngo o lamuka o exister te ba tolota moto moko liboso ndako notanda ko ezika o yate en tout cas bomi batela parce que bitumba penza ezali Alain Boussi président mon papa Alain Boussi bon week-end à vous président Alain Boussi balobi fiston kolokeza paté président Alain Boussi il a un cœur à nord. Quand est l'ange du bonheur, fallait poupa. Merci beaucoup pour tout. Yannick Ekoub également, merci. Messieurs les conférenciers, on met la poison, on met la yombo. Pour conférence de presse, c'est comme il combat qui roule. On fait des bengsi batu. Vraiment, messieurs les conférenciers, yo, on met la poison, on met la c'est bon de ça, sur la conférence de presse. Conférence de presse, tu as tout le Stade de France. Toutes les conférences de presse total en aussi Stade de France. Yom tozo sala to ko pe mikolo conférencier. Continuer dans la conférence, multiplier la stratégie mais échec toujours zéro. Honorable Séraphin Bongo, le tenant du titre, Fiston Bochouali Yachouali, Bellon, il le part de la police, Dominique Litanda Dom, mon approprié Mkolo, Rodrigue Matin, le prix Nobel de la joie, Didi Kibanda, un Américain qui partage, Papi Bongibo, depuis 001, Mbokaba Jimas, Junior Massangu, n'apporte l'un de Men, Balobi Kuna Jérusalem, Motemaya Sephora Iboula, Malor, Motemaya Alain Ingani Mayata, Balobi que Bopé Sambote Nakani qui est, Boye Bisabebi Nanga qui anti welcome. C'en est fini pour ce numéro. C'était Adrisha Tipo chez vous. Tolinga Michel Zamoulaï pour un week-end. C'est un bido pekara. Pekes. Bye.